masolo mikolo babi ne zappe pas bo salawana Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échanger ya ngolo verir même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer ba chacho ya sika tenda www.congoasika.com Doma solonze oyinda mule la koti Bota yakana minute oyo Congo Sika Maxa Sika eleki na 24 Kini naza plaisir. J'espère que vous avez place vous en parler tant que vous avez David Mombele M6 Nkosi na Yuda. Alors on est na ibisa kibino que pasteur soka kia na ngana bandiminae. N'esprit a bien pasteur soka kia na ngana bandiminae. Ça veut dire que batu tout au balinga ka David Mombele na 4 émissions qui tambala maman Mwilu eza émission o kanga poto mobima na kata Ferland na kata ba Suède. Désormais à partir d'aujourd'hui so lingota la émission qui tambala maman Mwilu la nanga place na KI. Na KI wapi na ke sur www.congoasika. Na répéter les bilans de sous www.congoasika. Alors Congoasika est un site pour le moment Nazak Munadon transfert ya munene ya plus cher au Sénégal na région de Koto kuna poto beta pour biso to beta na équipe nationale biso to ba joueur d'équipe amikete oh ba salaire amike non biso to za ba joueur to beta na vision équipe nationale. Alors, na bosanité na région de souffrir na ngai, mon confrère na lingaka trop check le pété. Telaka ngana check le pété to kutana. Hein? Sylvie Mopanzi. Alors na pesi bana Suède tout place boza mbote ya trop na bosanité mon boss personnel Maurice premier monsieur Oyo akangi ba masolo na kati ya Suède na kati ba mboka na ba malili ba Ferland na bo santé Maurice premier naza déjà na kati ya Congo ya sika patron ya Congo ya sika naza déjà na yo na kati Eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kupite toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na kupite toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na alingaki mingi kombo na ezaki Ray Soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisise mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi helaka te eyebisi mabenga eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi te mabe yaya
ご遺族様を代表なさっていただき、高林澄子様よりご挨拶です。そして通訳を森川有香様にお願いしていただきます。森様、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、夫ムクナ・チャカトゥンバのためにお集まりいただきありがとうございました。Merci d'être venu aujourd'hui, malgré vos nombreuses occupations, vous rassembler pour honorer mon mari, Mukuna Chakatumba. おかげさまで葬儀ミサを済ませることができました。Nous rendons grâce d'avoir pu célébrer la messe des funérailles. ムクナは10月20日に体調を崩し亡くなりました。Mukuna, dont la santé a décliné le 20 octobre, donc, est décédé le 20 octobre. 夏休みに2ヶ月間、ケニアとコンゴに里帰りをし、日本に戻ってからは一生懸命仕事をしておりました。Pendant les vacances d'été, il a passé 2 mois au Kenya et dans son pays natal, le Congo. Il est revenu au Japon. Il a repris le travail avec ardeur. 今は疲れやストレスからも解放され、安らかに眠りについていることと存じます。Je pense que maintenant, il est libéré de toute la fatigue et le stress et qu'il repose en paix. ご友人の皆様、ミュージシャンの皆様、生前はムクナとお付き合いをしていただき感謝申し上げます。Chers amis de Mukuna, musiciens, représentants de l'Afrique, et vous tous, ces amis rassemblés ici, qui avez accompagné Mukuna jusqu'à sa dernière demeure, je vous adresse mes remerciements sincères. 今は亡きムクナのためにも私たち2人で力を合わせて、またアフリカと日本の架け橋として今までと変わりなく頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます。Maintenant, Tsukasa et moi réunirons nos forces pour lancer un pont entre l'Afrique et le Japon, et aussi pour notre défunt Mukuna, ainsi que nous l'avons fait jusqu'à ce jour, comme d'habitude, avec vous. Nous nous attellerons à cette tâche. Nous comptons sur vous. Un grand merci, un profond merci à vous tous. 本日はどうもありがとうございました。モス様より御礼のご挨拶でございました。モス様よりお花を個人様へ手向けていただきます。ご一礼でございます。以上をもちまして、故ムクナ・チャカトゥンバ様の葬儀並びに特別式を閉始。Thank you.
Balingi Kapirari